Ndeko na ngai napesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai mama Deli na sa video oyo tikete Saint-Esprit aza na ngai accompagner video o ndeko moko na moko okolanda video o vraiment fozwa motema kobondela po mabe koti ebele na mboka na biso do tobondela po na mboka na biso tobondela makambo ezolekana esala pasi makasi. Mwana ona olakisa bino na video o azala na kikwiti banlevaki ye. Banlevaki mwana ona kikwiti ese etuveti na Kinshasa ayebaki kutu te. Donc bautaki klasi toyoka explication ye moko akopesa bautaki klasi banleve bango soki 4 be 5 personnes bana bautaki klasi nde bakena bango alobi bien bato wana babombuta azolakisa klasi batiaki ye manzaka do bamobondo wana abi bazaki na mundele na kati kamio ya levaki bango bazaki na mundele bautaki klasi na kikwiti do makambo ezoleka banlevement na Kinshasa ezaka na Kinshasa te ezoleka tina kikwiti mwana o ça fait déjà nde toloba boye 5 jours ase etrouvé na Kinshasa ndenge aza boye bafamille na ye kutu bayebi te azopesa bakombo makambo nyonso na kikwiti bazoluka pe bafamille na ye apesi place atanga akomba papa komba mama tano na mwana o akimi bazalaki 5 elo na ye naloba bazalaki 5 bana me ye moko ka resi kokima bandeko tobondelaka seke baparent mwana o babondelaka Nzambe ayebi mwana oyo mwana bilaka ya fumuki mbangu akokufa te na makambo oyo yango wana nazotiela bino yango boyoka yango boyoka po tozwa mitema ya kobonda pe na otiela bino ba audio mosusu banlèvement ezokontinue se kokontinue na otiela bino ba video mosusu na ba audio mosusu comme ça bomona yango mpenza po tozwa makasi ya kobondela nazokotia video o mwana o boyoka ye merci. Kikwiti okumina kisasa ndengeni balevaki biso epa bapapa mobu na mundele moko na kati aka biso tobimea kwa toya na nzela tomoni 4 jeunes garçons na kati ya mutuka na mundele moko alibumu munene babengi biso babi bana boyebi banzela bavenia koto biso tondimi bamoko bayesi biso bokokota te bokelakisa biso bavenia koto bongopesaka toyi aka biso maboko tokoti tubando ya nzela mabele bakoma menga biso siko kota point tibo bisi biso point ko biso na katikati ya nzela mama ko bakoma beta biso babando beta bakamana na ngai anga tali bona sima mungela na moko na oli bumunena anyo babisanga loboko ya babisanga loboko na gani mala moko ya na mbaja na bando beta na kofa ya babetinga de makofi wa msusu na koti ngo ba manzaka ya koti singa manzaka aya bando ganga balati biso ko bani o bilambanya baya na bisoka bongo tolela kacha mutuka sito konda mboka moko ya na moko mutuna bangwana moko bakagera kunana abite kozela ngana kesuba eba mundi wakiti ajesula jeba moko ngai ngwana na ataka chiki kwa chikwelele ngwana ngaje kimanjela na bimi na lenga se na balungu kwa moyibi china bimi na kini na kwa chisamba chini kenda kumuna na kwa domo bwe kulela ndadi ana abatongo na usko na muni transport ya bwengana akaseruka nzira kuzonga kuti ya mwana mwanje na kota transport na chini kenda kumuna na ana banjo ya chini kukutana na kamisho ya kutana kamisho ya mwazaki na abimanga na polisi baisa biso tozo malilo na transport kota ki ofele ou bien ofutaki mboko ofele oyebisaki bango iliko komelaki yo papa memo na transport ofele na transport ofele na ebisama kombo papa na bino nani Edouard nani loboko mo mobimba papa nani Edouard Lumbombo Masaka kombo ya mama na bino nani kombo mama ya biso Françoise nani Françoise Masaka Françoise Masaka bango nyonso bavandi wapi na Kikwiti Kikwiti explique na kote na bino eza kote nini eza na Kazamba Kikwiti na Kazamba
Yo za classe ni? 5e. Umaki na classe, ezaki na école ni? Natanga na Kabwa. Na? Na Kabwa na Kikwiti. Na Kikwiti D. Na Kikwiti D. Uza classe ni? Naza 5e. Comment mettre na bino nani? Na bino comment nani? Comment me l'exemple Jérémy? Comment directeur na bino? Comment directeur na biso? Gloire. Aza mon père. Ya catholique. Na paroisse ni? Na paroisse. Paroisse? Paroisse Saint-Pierre. Saint-Pierre ya Kikwiti. Kilo wana nde moto za directeur na bino ya école. Ezaki depuis journée. Vendredi. Vendredi la semaine passée, où il est l'autre les 8. Donc, le 7. Vendredi, c'est là qui le 3. Les deux. Vendredi, c'est là qui va herner. À 16h. À 16h. Nous avons un temps après-midi. Vous avez balé qui n'ont pas à l'école ou à l'automne. Balé qui n'ont pas basali. Batanga pas à l'école ou à l'automne. Donc, on va jouer à Kinda. On va jouer à tout à Tongo. On se connaît dans tout à Nini. Après, bien, c'est la année. Ça, la partie politique. La partie politique. Partie comment on est? Comment on a EPSP. Parti politique, on a un EPSP dans Kikwiti. Azarana ni kuna zana fonction ni la partie politique. Oyebi? Oyebi. Donc les lots déjà tout ça les 7 juin pratiquement ça fait combien de jours? Oui, aux Alibanda 5 jours déjà au Sali na balabala. Est-ce que Oliaka? Oliaka na bana leki ka lobi. Banda ba levaki Oliaka ka lobi. Parce que papa Michou amona ki na balabala. Obanda ki olela ou bien c'est la ki ndenge ni? Ena zaki ne mama ani na alela. Mama ko yana mkusa zunga chaki mama ngai papa Michou. Papa Michou ali sima ozela nga na kena ndako na zoya. Mwana bakena chingana suset ba vite. Bali bakena komi. Mama papa Michou kenda chikomi ngi ba kena ngazi pa. Pankia mwana ba kenda chikuna. Ok, ça va. Toujours il y a vidéo et les réseaux sociaux. Bandeko bazana Kikwiti, où ba voyer identifier papa na bino ba yeba kozana bomoi. Parce que baninga na yo yiba komo na bango. Nani. Bula, Elonga, Obed, Jacques. Bango nyonso nde bakei. Yo nde okimaki na yo. Merci hein. Courage aux amwana mobile. Hein? Nzamba yibi ninga kopinira bango. Olandi. Bandeko na nga toyoki mwana o ndenge alobi atangi na bakombo ya baninga na oyo bazalaki na bango soki 4 mobimba bandeko na ngai eza pasi le baparent mwana na miniti oyo na Kikwiti kuna boye bazoluka bana babungi le moko oyo akomonana misusu na bamonani te donc eza pasi bandeko tobondela mpona mboka na biso ezosala pasi na mitema komona makambo boye ezala pasi na mitema nazotela bino mama oyo na olekisa oyo ye pe susu makambo ekutana eneka ya enlèvement oyo bazokipe te botala na bino na mama bato do totia natela bino bolanda ndenge alobi. Merci Mama kombo na wana koma Njuzi Zoa ovandi wapi? na Batende 21A. Oza mokristo na biso awa ya Saint Alphonse. Nayaki liboso ya makala mobala kufa ya mikolo na zongi awa. Dimanche na église na matin ya nyonso to dimanche. Beta lisolo nini ekomeli yo? Likambo ekomeli ngai lobi na 12h nazwi mbongo epai ndeko na mwasi ata ba $300 na ba francs. Pa elle nyonso basalanga séance na memaka po nasomi po na kintaku kitambala na koti na mbongo na kati na bende okende nakomi na mongo camion yasi moko bango limete nga nazwi na koti tokoti na fille moko apela mongo akoma nde tosola akoma na njili na koti na kamati lilala na wana kolia tobanda okende ti tokomi na porte ya Saint-Zeph na place ya monene tokomi
sikoyo ngai bokisa ngai awa ote mama tokiso awa te po place ya monene bacamion mabe bakokisa ngai tobaluki ntina porte ya saint joseph ngai bina kita Saint Joseph na hôpital Saint na Joseph l'hôpital tokita mama tokita ya te tobaluki lisusu ti na maka mae moko tokomi na po matete ngai bokomisinga na ndenge nini ngai okende séance balongolanga matrisi nakende séance ya chimique epa docteur elekeleka bamona pongi ndenge ezwai ngai nayebaki te nalobi na ngai esu te namonaka tokomi bolongola bango bilamba nakoyoka na matoi bilamba batie ngai na misu naomona bato te bolongola bila balongoli mama yango soki fille soki nani nayebi te balongoli ngai bilamba nyonso natikali ndenge nabotama balalisi ngai na mabele place yango balalisi ngai na mabele namona nakofina nakosimba boye matiti place yango mai ndenge ekende balesa sur mai eleka sur ngabi likambo nini ekomeli ngai lelo moi mpe nalobela te navandi kaka na motema nabondela kaka na kati ya motema wana obondela lokola pongi esika bato bazalaki mingi toyaki ebele toyaki mpe mibali mwa mobali moko akimaki babete masasi akimi mpe mwa mobali nasali nini mwa mobali akimi ngai naoyoka na matoi bebe moko ayaki pembeni na ngai akolela makasi basene mundela oti bandeko na ngai toyoki audio oyo ekati bandeko toyoki video oyo eza kokatana do tozwi ka ndambu oyo switi nango toyebi te tozwi ka ndambu oyo toyoki ndenge alobi bebe moko azalaki pembeni seke mwana mwasi moko banlevaki ye na bebe wana Seigneur sunga mboka na biso tondima ete makambo bolingi ekomela biso mezokoma nzambe asunga vraiment yango bandeko tobondela nazotia bavideo oyo mpo tozwa mitema le tobondelaka mpo tokofanda te tolia tozomela tozolala entretemps tomonaka bandeko na biso makambo ezosalamaka boye te ifo toyebaka makambo mpo tobondelaka nzambe na biso towana moto akokotela biso te towana moto akolobela biso te bobele nzambe ka mpo bao batelemeli biso baleki biso na makasi na bukibomoto yango mfu tokimaka pa nzambe naotiela bino video mosusu merci bandeko tolanda video ya papa oyo ye mpe ndenge moka balevaki ye mpe kaka toyoka ye ndenge elekeli Seigneur mitema ezoswa mpenza pesa biso makasi tobondela me naza na lobi na osala video moko na koexplike makambo nzambe alobi mpona mboka na biso Congo avenir ya mboka na biso Congo nolobela yango lobi mpo tokontinue kaka kobondela makambo ezokoma na suka kala mingi te merci na otiela bino video ya tata oyo toyoka ye nakendaki nasala coup de main nasali coup de main te courant eza te mpo mosala nasalaka ya courant ozongi na ngai zela komo na yo nani kombo na ngai papa constant ozongi na ngai ngai namoni te banda de bonhomme ti kuna nayaki makolo mwai nazonga makolo eza te ozalaki kowita wapi nawuti na de bonhomme kuna na avenue liberté nabandi okende ti na pont okita na kiti ngai alobi teliko nazali na 2000 fo nazwa kete ya kingasani mpona nini nakende nazwi kete kuranzi kete oyo nakotaki namonaki bato moko bazali bana basi mibale bamibali misato eloko moko eza kuna te orke manduki balalisi yango na nsima ya bakiti wana tobandaka wana ntango ngai nakoti naniatisi kwa kundo natali boye manduki ngai na motema ebeti ngai alobi nzambe donc keti nakoti ezali na makambo boye bon sava nzambe aza na kati na bango tobandi koya ti nakomi kaka awa ngai alobi te bokitisa ngai awa bokitisa ngai sikoyo babandi kopanza biso makolo na bana basi wana mwana mwasi wana kutu abandaki kolela parti ya liberté ifale akita liberté soki akenda kosoma nini mpe nayebi te ngai belekisi ngai ti
na descendre ya bandare kwa to matoto na aéroport na lubia ntuka bokisangaye naza papa na bino bokena ngai wapi donc siko moko atomboli ka bundu ya lema mutuni kwa na lubite tika papa ale to bandi mwa mke abeti yo munduki babeti nga ko motio wani ya bundu ikona na mutu na bande ko okay wana oyo pota oyo babeti nga na tio wana okay donc tangu nga na kiti nazwi siko peti moko azali koteka nani papier mouchoir bapesinga papier mouchoir na bandi ko makila nzela ti erezi mape nazaki na ikote na sa nini na bombi pota wana soki na yoki makila bandi ko bema ngai ale na pangosi nazwi papier mouchoir na pangosi okay ti na ndenge na kote na ndako awa ale na bandi kolongola soki wana naza ya nzambe soki te donc vraiment na yebite bana basi wana kote bakei na numero pe na swaki numero na bango te kwa lere ngai le kiti na weli ngomoyi na ngai moyen oza plaque ezate okay maintenant moi keti yango kotaki na niveau ya wapi na de bonhomme keti na niveau ya de bonhomme ozo kende kote nini na yeki ngasani awa ozo yaki ngasani po zonga na ndako na zonga na ndako okay na wuti kotamba na zonga na ndako okay na wana kutena bisikati wana mena na kati ya keti wana apart yo moto kiti apart nga moto kiti bana basi mi bale batikali kuna alors na ebite bakei wapi bame bango wapi kwa bebe bazongolenga ndenge bandeko totali tomoni bandeko na biso tomoni oyo babiki na enlèvement wana vraiment ya pasi makambo na otila bino ba audio toyoka ba audio vraiment tosambelaka mpona mboka na biso non toyebi te so tosuka wapi makambo doseke bato bakomi na bango kobungabungaka na bafamille bongo moto abungi ekomi nango lokwa makambo mosusu ekoya kokóma nango lokwa normal ka na Congo boye en tout cas tobondela nzambe asunga makambo oyo esila merci na tie bino ba audio mosusu naza mwa ba audio a ebele ya makambo onka na tie bino audio oyo toyoka. Donc baza ebele donc enlèvement à maman blague te na semaine wana bis moko ya sika eke mona na ville talaka kuna na ville na Zando siki ngasani bafutaka 1500 francs na transport mais biso pe bato ngo air moko ne cha mvutuma bomoni transport ozwaka 1500 bana ville ti kingasani mais bis moko yeko bima ya sika ezobelela kingasani 500 francs tala tofutaka 1500 mais mutuka ye ezobelela 500 francs batu ba kowelela batondi plein na mutuka ba msusu ya hotelema nzoka nezaki bato wana ya enlèvement wana ni mutu pe molimo travailler que te a mutuka wa 500 francs ba batu mabe rien mama ko kende bakendaki na batu wana bao balinga bakita na de bonhomme papa moko akomi na de bonhomme alobi nazokita de bonhomme bayebisi yo kanga munoko do ba vitre ba matisi nyonso ba bendi pia ba rideau ba kangi o ba biseza na ba rideau wana papa na lubo kitanga na kita na de bonhomme abi yo kanga munoko de bonhomme ni na uzokita batu babi oh bo kitisa ye papa na che desordre oyebi ke babomi papa na ka sur place na kati ya mutuka do bakendaki na ebembene deja akufa na mutuka tala bato wana nyonso baza na kati pe neti ya mvutuma pe bazomona tina ndenge bakendaki na bango baleki na bango kenge tala kenge eza katikati ya Kinshasa na Kikwiti baleki bango bakoti na bango mipanzi moko ya bazamba kuna soki il pare bakekuta immeuble moko ya kotongama kuna moto azobeta lisolo wana eza jeune fille moko abikisamaki ndenge nini bakomi kuna na bato oyo bazozwa bato oyo bawa leve bamema bango na mundele wana kuna esika baboma bango bazwa bakala babiloko akati nde jeune jomo boya moni jeune fille wana tunia yo koto oyo ekoluka nini ke toyebi pe te bakanga biso kana mutuka te komona kaka koto oyo nde azongi ayebisi ke yaka kosa ke période na biso ba mama eye siko ya yebisi bakonzi wana kuna alobi ke période na jeune fille moko aza kuna aza na période na bango ba mama na ke kuna na pese ma ya sukola comme ça na ya okotse boy tala vi ke bat ba levaki bazaki ebele
ake kuna amatisie clôture yango molai akwei kuna na se ayebisi kokende ezokende kende boye na aile gauche soki okwei na nzela banda kokende tout droit kobanga eloko te ti okebima na bifire moko boye bifire wana landa gauche okebima na Prince. Mama oyebi mwana mwasi wana beta na ye nzela makolo 3 heures du temps apie ti awa bima na Prince obima bimi na Prince na mboka moko boye ayoki église ntango ayoki église kuna ale ake kuna mutakalaka abonde babota ya obima boye bato babimi bakimi na église babindoki babina ndoki te bakange bazwi bapesi mai balati bilamba nde abandi expliquer. Donc awa vraiment eza na mwa ka nzambe kasunga biso ka ndenge totambolaka. Bandeko toyoki tala papa oyo atie matata botikanga batiki ye oyo tolanda na video atie matata botikanga batiki ye mais papa wana mosusu atie matata me babomi ye nzambe na lola donc yango ezolakisa ke donc nzambe moka moto azosala eza kaka nzambe kaka mpo moto abika na maboko ya bato wana soki baleve yango tosambelaka vraimen nzambe azala na biso na otia so mosusu toyoka. Telefone nde epesanga kaka makutu ezalaki ndenge nauti kuna nsima bapapa kozonga nde loka transport ezalaki na kaka nazwi transport ya nini cité verte mposo nakomi cité verte nazwa ipel nzoka mutuka na mataki eza mutuka ya mabe toye kokoma na nzela receveur abimisi mbongo na poche ne abeti na kati ya mutuka biso okanisi azobimisa kaka bapoussière ezala na nzota mbongo atangi esili azwi azongisi na poche na ye apres na banzo omona bato nyonso na mutuka bakomi olala pongi epui nde navandi nakomi oka nzoto vraiment bolembo ya makasi ezoza su na nzoto te ti heure moko receveur ayekoba te mwana mwasi baninga nyonso balembi na pongi yo moko na kati ya bango olembi te ndenge na bamosu bango bauti na bango koteka na bamoi yango na balembi abi te c'est bien yo oza no bien aye mpe kotika wana toketi heure moko chauffeur atuni poso na nsima kuna ndeni alobi ete poso awa normal me kama moko awa aza ne makasi azolala na ye te heure nayoki bongo motema nanga mpe beti toye kopusa na mwa moke eye kosala pune mutuka tozalaki nango eye kofungwama ye receveur akiti akangi pune mutuka tobandi su koya embouteillage ezalaki makasi koya na nzela faiblesse moko etanse bato nyonso na mutuka balali pongi nga mpe sikoyo pongi ebandi kozwa ngai na bandi olimba na kati ya mutuka nzoka ndenge tozoya na bango pongi ezwi biso bachange destination batiki nzela cité verte baleki na biso na nzela monga fula lokanga mpe nayebi nanga kuna te nakita nanga ka tout droit nazwi ipen rompo nazongi kaka nzela ipen nakotaka nanga mpe banzela kati te tokie vraiment mosika kokoma na nzela tokutanika na bafinaliste ndenge bazonga na banini examen bango mwana mwasi akia kati na nzela mutuka tozaki na bango moko etuti epo aye nani chauffeur abandaki kopota na degre moko koloba te epuis adevie meme ligne biso tozaki nango loboko ne azaki nango akatisi na katikati ya nzela aki kotuta mwana nake banyata ye motu bapanzi ye kaka loboko toye kotelema ewa totelemi chaske tozaki kaka na barestinani bapeser pene bapeser na pere bamoni akside esalemi babandi koya kolanda mutuka epo bazwa mpe mwana na bamema ye na hôpital bamoko chauffeur ana abengisi o bos toresir déjà mais awa tosalisi accident toza bloqué ye mpe
moutanga ayeko répondre parce que atiaki au parler ayeko répondre bozela kaka wana soki baya policier bazodiskute bodiskute ka na bango na otinda bis mosusu wana eya komema bato boza na bango soki bakokanga bino bondima bakanga bino lobi nga na koya kobimisa bino me bosala effort ke batana bakoma place nga nazali alobi mpe wi bos nayoki yo wana naza na kuti ya pongi vraiment makasi ezalaki te oke nafungola ta monoko na nga naloba ere sikoyo bamoni bapolisier bakomi receveur aye kofungola porte mpo bapolisier bakanga bango mpo bayaki deja ke bakanga bango na santi force moko ye kolatanga bamoko nafungoli mpe miso nalandi mpe receveur parceke navandaki moto ebandeli na porte kaka naye mpe kobima ye kotuna mama okiti nde nini babisi ezoleka ebele totia bino na bisi mosusu bakomisa bino cité verte na mpe bacité verte yango kala tozokóma te epuis awa mpe natikala nanga kokóma te nayebi nanga mpe koto nini bokomi na biso awa te osiko bozokende na biso wapi sikoyo nayokaki deja conversation ya bango na mokonzi wana naye kobengisa policier apesere azalaki wana mpo makasi eza susu te ere nakiti na motuka napusanika na vandi na mabele wana pembe na motuka naye kobengisa policier akoba mama olembi bwendeni na mpe papa tala na kati ya motuka wana bato nyonso baza ya kolala tala koya na biso na nzela makambo esalemi yango tinde toye kokutana na aksida mwana batoto tutie mwana oyo asauve biso nde na kati ya danger epui ndenge nalali pongi te boye nzambe aza monene mposo nalalaki pongi biso ezoya mpe na nsima mbe bamemaki ka biso tokia koloba te problème nini na mpe te tala masolo basoli yango nde polise naye koba te mama nzambe alingi bino mingi parceke eza motuka baalevaki bino ko enleve baye mpe kokanga nani chauffeur wana bakangi mpe bapolisier batelemi wana mpe kozela motuka mosusu ezoya wana bakoti na kati kolamusa bato nyonso bazaki na motuka bango nyonso kao moto mpenza kofungola miso aza te bazwi mpe déclaration na ngai bazwi mpe mongongo na ngai na nini batelefone basimbaki na maboko ya bango esili baye koloba teta awa bozolanda nde nzela ya bakongo boza na komi na mongafula me cité verte o bozoloba eza mosika yo oyebi koto oyo anga nayebi na nga awa te nalandai nde papa biso aza malade nde kozonga na nga yango oyo naye koyeba aye kobengisa motare moko azalaki wana bete zwa mwana oyo kende ti kitisa ye na nini centre supérieur mpo soki akomi wana ekofacilite mpo akoma nini kantiat mpo aza ne mopaya epuis baalevaki bango koaleve ayebi place oyo toza nango te baye mpe kofuta nani montare wana ameminga mpe boti ere bakitisi biso mpe na nini bakitisi nga na nini centre supérieur nde nazwi mpe transport mpo akozonga na ndako o mpe nalekani nango ka yango na makutu. Donc tous ala vraiment prudent dans ba camion na partout ba voiture ba bis toujours surtout côté le marathon na barré de bisité côté le marathon na barré de bisité pendant un temps soit un long moment côté le mira bisika moko parce que mboka eza mabe tellement avant de sortir aussi à la maison faut ressembler là cause message au aventure je suis je dirais un simple étudiant à un campus donc tout ça là vraiment beaucoup plus prudent ces gens là ça la aventure et ces gens là beaucoup plus swahili je ne crois même pas qu'ils cause à la ce ne sont pas vraiment même lingala bangoza vraiment passe baloba mingi swahili baza bien armé donc bisika bakina oyeba tita mpo bana nzambe boyoki ba audio oyo totindi ba audio wana eza réalité oyo ezosalema na kati ya mboka Kinshasa yango wana soki omati transport omoni mouvement par rapport na ba audio oyo toyoki wana omoni mouvement to moto abimisi parfum na kati na motuka wami parfumé to loko moko modèle wana zala prudent
o constate loko na mbala moko zala prudent temisa motuka yebisa okibisanga awa po mingi ezozala biloko wana ba parfum ba mbongo ba poussière wana sale panza na kati motuka pona kolalisa bato pongi yango na vraiment tozo panza ba audio wana po bana nzambe bayeba yango bozape na ba groupe ba WhatsApp mususu bo panza yango vraiment panza na partout bato bazala prudent po temps otozana ngo eza très difficile. Bandeko na nga toyoki ndenge ndeko na biso mosauti koloba place moko alobi ke le basoli na telefone na bato banlevaki bango na chef na bango abi problème te nga na otinda camion mso ya ozwa bino ya ozwa bato wana bino ata so bakangi bino bokende bobanga te ngai na ya olibere bino Seigneur nzamba sunga pena nzamba sunga yango tomoni ke eza ka nzambe donc so bakangi bango bakende na bango elala wapi ye chef na koya kolibere bango donc bayebani na bango donc na Seigneur na biblika na loba te biso tobondelaka merci ba audio mso ezali na kotiango na video mosusu na audio mosusu mpo na moni deja ekomi ebele tolanda oyo mpo tobondela toyeba ke na mboka na biso nzambe mama be ezoleka bakulu na bazokataka bato bakulu na epai tala siko bamobondo nzambe amona moko na moko voma tolela nzambe mana nzambe likolo na mboka na biso nasalela bino video ma nzambe alobi mpona oyo ezoya na Congo avenir ya Congo. Merci, merci, merci. Nzamba mona moko na moko. Merci. Kimia na kombo na Yesu Masia. Eza na moko na moko. Amen.